pe ba forme bandeko wana nyonso minoko na bango donc ya milai baza kitoko te kotala penza pe boye na tango penza ofandi penza botali ozomona ete babongi na délivrance baza pe na miliu mabe. Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo. Bandeko balandi ya Congo check check TV na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami ngai wa bino cœur sensible na poti susu mbangu kopesa mon boss Sibu Mutombo mbote bele papa yonde mutosali cœur sensible babanda kolobela ye na bayini na oyo pe balinge baza teleme bele me moyini aza kaka moko na vili wana papa Wumela Simba Nzete muluba moko sans polémique. Balandi nyonso ya Congo check check TV vraiment na ye mbangu sakeli kambo ezali soki cœur sensible à lobby ezalaka penza pamba te c'est que ezala likambo moko oyo esali epasse likambo yango nini bandeko na ngai Congolais akomi na soif ya komela mai te ya komela masanga te ya kosala pe eloko oyo kanisi na mutu na wana te. Congolais akomi na soif moko na ndenga koyebana akoki komatata likolo ya mir likolo ngomba soki bayebise ke longola bilamba nyonso tikala mutakala Congolais aza prêt ya kosala tout na ngonga oyo po kaka yebana. Bandeko na tango akala nga na monaka mutu mususu ayebanaka alokoti manzanza abandi kobeta aye koyebana. Mutu mususu ayebanaka na koteka malewa wana a voyager soit ya Angola kuna malewa ekomi penza mumbongo moko esungi libota na ye ayebani susu makasi malewa wana ekumbieti na poto asailongo pe kombo. Bandeko na kala bandai kozala mutu mususu akoko yebana ata na kokanga suki akomi pe mutu munene soit taere moko songolo mena ngonga o bandeko na ngai ndenge ba Congolais toye ana mikili na poto toye ko sutukela ba téléphone et réseaux sociaux makambo to kana kite to mona na vie puisque ndenge na lobaka awa na poto Congolais penza oya wutaki na village azalaka susute Congolais oya wutaki na ba commune moko boye songolo azalaka susute biso nyonso tokoma j'habite à Bandol na Limete na Gombe na Mbinza. Bandeko na ngai pokwa lelo vraiment naloba naza na kanda ondinga naza na kanda te na katikati eloko nini na ye nango na kati ya internet e baby bandeko na ngai mutu mususu aye na internet lokola aza bourrique de naissance aza tonon vide makelela pamba ayebi kosala eloko moko te na mokili ye aye na net aye kosambwisa banzoto ya bamama likambo nga na ye nango na pokwa lelo ezali na bandeko nyonso oyo bazalaka na net pona koloba makambo ya salite pona kosambwisa banzoto ya bamama soki totali bandeko wana tu oyo baye na net batonon vide ndenge batu oyo basala français balobaka français biso to débrouillaka baloba les tonons vides font beaucoup de bruit c'est vrai batonon vide oyo bafandi en Europe amoni eloko ya kosala ezali te abandi komi filme kofinga bato banzoto ya bamama kofinga bato banzoto ya bapapa nzoto ya mama na kala ezalaka penza nzoto moko ya respect et puis bandeko wana nayebaka te est-ce
eske bozana batu o bakobenga bino ba mama leki ba tata mwasi bozana ba noko bozana ba papa kulutu vraiment bandeko na ngai mutu nyonso akoleka na net alingi alobela makambo ya salite ya bosoto nga nayebi kulu na obie shege na tangu ye atelemi soit mutu atumboli ye ou bien alingaka yiba ba reve kande ezwi ye oyo aza shege puisque shege aza mutu atiaka mutu bakata banzota ba mama bozo prononcer ngo pena ndenge ezalelaka situ na lingala esonaka bizarre mais shege wana na tangu ye atelemi ngai na munoko na ngana ko prononcer te biloko wana ya salite ya buzoba oyo bino bozo prononcer puisque boza ba tonon vite boyebi ko sala eloko te oyo koyebana shege na tango batumboli ye boyebi ndenge bino bolobelaka banzoto ya mama na lingala shege na kokoloba bolongola kuna mitu ya ba mama bino shege kokoloba longola kuna likola tata na yo wana na lobi ngonga na balusi me ngai na kokoloba biloko ya salite te oyo bino bolobaka na benga bino donc banyangala kata nyonso boye na internet fo boyeba ete bana na biso batalaka ba réseaux sociaux bana biso bazana ba portable ndeko mususu oyebi ko débrouiller te ndenge ko bima star oyebi ko débrouiller te ndenge ko za na vie na yo tango yo komona na Congo check hôtel na Kinshasa kuna darling love la kanona abimi star yo muteme soki tango yo kotala na poto cœur sensible bazolobele partout yo yebi koloba te yo yebi ko fabriquer loko moko te ale ozwi sujet ya kolobela kama makambo ya salite ya kolobela ka bolumbu ya ba papa na ya ba mama bo prononcer ka ngope ndenge saleli et puis ko finga baninga banzoto ya ba mama na bango mais nga na tango na sala examen de conscience na tango na tali na net mobimba bandeko bokolanda ngai balandi nyonso ya Congo Check TV eza biloko moko ezo sala pensa kitoko mingi te soki botali bandeko nyonso oyo balobaka makambo ya salite na internet minoko na bango eza ya minene baza kitoko te bino moko bomiyebi ba oyo bolobaka makambo ya salite na internet kota na chambre zwa miroir ya munene omitala okomi yokela mawa ngana kamwaka peut-être nzambe asala technique moko boye soki mutamitali na kitalatala ozobalusa boye oza komimona kitoko peut-être ezaka na mwa secret moko wana pona monaka mutu nyonso ya mabe abimonaka kitoko me bandeko oyo boye na système na internet yo avant oyebana fo banda kofinga banzota ba mama yo avant oyebana fo banda kofinga banzota ba papa boza pena bana na kata bandako na bino boza pena batu bakobenga bino banoko est-ce que boza kana batu bakobenga bino ba mama leki ça que famille na bino eza maudit ça que ba parents na bino ba etika bino te ça que oza mwana moko ba Kongo balobaka ata ko mbwa mutabotoli batabokoliyo quand même koza na moi éducation na moi pudeur na za penza ya ko fâcher bandeko na ngai puisque trop c'est trop muta komi ava yebana fo aya na mafinga ya salite fo aya ko finga banzoto ya mama ndenge pe prononcer na lingala c'est bizarre mais okotala bandeko nyonso oyo baleka na internet pona ko finga banzoto ba mama minoko na bango ezaka minene bandi awe suki kula na ngambu bango tout sans exception ezala ta ndeko oyo abundaka kati wana kombo na ekutu naza na besoin na tanga ngote ndeko moko abundaka wana bapolisaka epe akoleka na internet azofinga banzota ba mama azo prononcer ngo pe azali pe à l'aise c'est la honte vraiment bandeko na ngai na kati ya mokili soko lingo yebana makambo ko yebana eza ebele okoki pe kozwa ta pondu oleki na net obandi kolakisa ke pondu balambaka boye
ezana ba mame belé na poto ba yebi ko sala ta mbisi ya mai te na tangu ya sali mbisi ya mai ekezala na sei tangu yo koliango okoki kutu ko sanza me yo ndeko oyo zoleka na net po obanda koloba biloba loba ya salite ya banzoto ya mama okoki koleka na internet obandi kolakisa ndenge mutu akoki kosala mbisi ya mai po ezala zei te po yo oza na soif de pouvoir oza na soif ya koyebana bandeko ezosala pasi éducation nini tokotikela bana biso boza wana botondi na lolendo na kotala mpenza boye boza rien boza lokola graine ya mabele na kati ya océan trop c'est trop soki olingi ofinga makambo ya bêtise luka peut-être whatsapp ya ndeko wana tindango en secret okamati yo olobi otindeli ndeko wana me na ntango bozotindango na réseaux sociaux ezokende na baportable news ya bana biso ezokende monde entier. Ça c'est que l'éducation. Congolais a commis na soif ya koyebana. Congolais na minute oyo akoko sala nyonso sauf rien. Congolais na tango yebisete na feti oyo to lingete yo yebana. Matali kola nsete longola bilamba la kisa bolumbu na mokili mobimba. Congolais aza prêt ko sala ngo pona koyebana. Mais eza mawa mingi. Eza mawa mingi. Soko ozwi chance ya koloba te, soko ozwi chance ya baide te, ndeko eza mpe na bato mosusu bayebana mpona kokanga kaka suki oyo okomi mpe star munene mpo eloko ezoboma congolais kokoma star. My God, eloko yango ezoboma congolais yango wana mutu aluki lokola mutu eza na eloko te, mutu eza vide baedika ye te. Okenda même pas l'église qu'on soit éducation, okenda même pas la classe qu'on soit éducation, okenda même pas ata et pas ya ndeko moko boy aza bien éduqué yo. Donc maman na tata oya bota yo peut-être ba parents na fingi bango pe na fingi bango te bazalaka na éducation mais yo rata vie. Siko ndenge o rata vie. Okoma mwana moko ata ko mbwa mutabotoli batabokoli yo. Kamemi batu oyo tie na mokili batu oyo botami na bango po ceci boza na banoko boza na batata mwasi boza na baleki propre sikoyo ba famille na bino batalaka na internet yo mama mubimba eso komi mukolo nzoto ekangama bokosaka kaka ba 25 ba 26 ba 30 ans mais oza mama mubimba okoleka na net obandi kofinga batu banzoto ya mama. Ezala mbala na bino asuka bosala attention. Makamba ko yeba na mokilio eza ebele. Eza te kaka soko lingo yeba na malamu. Tozo mona mboka eza na passe. Mboka eza na délige. Mboka penzo pesi mbwa boyi. Eza na passe bande ko na ngai. Yo muto eza na soif de pouvoir. Yo muto eza na somo. Yo muto eza na elengi po yeba no comme star. Lokola cœur sensible. Comme combattant, kende ko bunda bitumba, luka bokechu, luka odombo, sala peme na bango, okoyeba na noki, soki oyebe pa bokechu azalaka te, bokechu azalaka na Bruxelles, kende ko luka bokechu, zala peme na ye, komiso koyeba na noki, ke obanda koloba biloba loba moko, oleki pe na internet, obandi ko finga banzota ba mama, obandi ko finga biloko ya bêtise. Ndenge pe mo prononcer kango ozono pe na pider mon côté oza pe na bana kata ndaku vraiment moi je regrette eza mawa mingi puisque bozangi eloko ya kosala baninga tango babandaki kokeye na classe yo ozokeye na victoire kosala kindumba bandeko na ngai eza pasi mingi na profite kopesa petite sœur na ngai na mele Mireille Elombola petite sœur. Soko moni yaya siliki boye communauté za pena na kokoso. Mireille, zwambote yango yewuti epa ya yaya. Naza penza très fâché. Ngai nazali yaya. Na koko laksa leki na ngai te Mireille Elombola na mele biloko ya boye. Na profite pe kopesa grande sœur na ngai Ghislaine Mpungi Kias.
azapika na kata mele wana zali grande sœur na ngai respect belé grande sœur na ngai Ghislaine Mpungi na mele na tango amoni ke nazali ko lo makambo ya salite akosepela nango te puisque ba edika biso malamu siko yo muto zotala ngai grande sœur na yo grand frère na yo tango yo lo baka makambo ya salite ya buzoba ya bosoto ba pekisaka yo te ezala mbana bino ya suka s'il vous plaît ezana bandeko ebele bayeba na mokili oyo ezala bandeko basali ba YouTube bakomi batu minene na mokili oyo bandeko ebele bayeba na balobata makambo ya salite te bandeko nyonso bazosala na ba internet soko ozwi ba Eliezer ozwi ba Shekina bazoloba makambo ya salite te mais bandeko ba congolais pensa bakomi prêt ndeko mususu ya congolais donc akolinga kutu apesa mwana na embeka po ayebana ndeko mususu ya congolais akokamata mbeli atubi mwana na ye po ayebana soki totali ndeko Bill Gates ba o ba yebi histoire ba yebi Bill Gates ayebana mais ana makambo ya salite te bandeko na ngai oko kamata ozo finga nzoto ya mama nani akotombola musapi na mokili oyo aloba ete ye abimela place wana te abimela place mususu mokili ndenge etondi boye mutu tu abimela kaka place wana oyo ekomi injure moko facile na kati ya internet ekomi injure moko ya plaisir bozo prononçango pe bien nga na yebi mutu azali shege kuluna akokine kolobango azana somo moko te po mutu na yezo réfléchir ndenge mususu siko yo mama bobila dawa oyo zana kati ya poto ozapena bana ozapena famille lokolo rata église o rata éducation ba parents okenda kutu même pas église o sala kutu eloko moko te na vie olingi o profiter na mundele ndenga saeli biso ba réseaux sociaux bosukisa makamba ko sala ezale bele mama na ngai soki olingi oyebana banda ko lamba ta biloko na réseaux sociaux banda ko kangata suki na réseaux sociaux bokomi na technique okolekana obandi ko finga bato makambo ya salite po yo yebana si to timbeli bino batonom vide ba mal éduqué bozapata kitoko te soki bande ya Congo Check TV na ndeko nyonso ya église bolimbisa ngai po babiloko mususu ezopesa pasi Yesu masi akende kopanza ndako na nzambe po amonaki ndako na nzambe ekomi na bosoto balandi nyonso botala bandeko tu o baloba makambo ya salite na net bandeko tu o balobaka biloba na tango penzo otali bango bien bango tu ata moko te aza kitoko franchement bozongisa ba video nyonso na bandeko nyonso oyo bakomisa banzoto ya mama lokola ndenge bamelaka mai botala pe baforme bandeko wana nyonso minoko na bango donc ya milai baza kitoko te kotala penza pe boye na tango penza ofandi penza botali ozomona ete babongi na délivrance baza pe na miliu mabe yango bandeko ya Congo Check TV ngai pe na komi nango ke na suka na komi ko kene pe na suka po ba video boye epesaka kanda yango bomonaka ete na tombolaka mungongo na ndenge ya tina bandeko na ngai yango bandeko na ngai bolimbisa na tango neti mungongo e mataki mwa mukie balandi nyonso ya Congo Check botala bandeko tu wana na tango yo moni ndeko moko alobaka makambo ya salite ya buzoba ya bosoto atindeli yo video kamata bloqué ye bazo vimba mutupo tango akotindeli yo video yo kamati otindi na ndeko mususu yo kamati otindi na ndeko mususu tango akotala boye ekomi 25 000 voix ale ya vimbi mutu aleki lisusu asali mususu mais bo sala kana tango bandeko nyonso boyebi bango okotala kaka ba forme ya bilongi na bango na minoko na bango ya minene boyebi bango na tango omoni video ndeko wana bloqué ye
amona ete ba voix ezate comme ça to fanda tranquille. Merci beaucoup. Na balandi nyonso ya Congo Tchèque Tchèque wana to kutani na numéro mususi ya sika oyo cœur sensible akobongisa pona bino naza méchante fille te mais nazalaka na ngai bien mais babiloko ezokomisa nga nazalaka kanda mingi mais na bino balandi te na batonon vide wana baloba makambo ya salité. Merci, bye bye, ciao. Congo Tchèque Tchèque TV Yasibo Mutombo Congo Tchèque Tchèque TV Yasibo Mutombo